Ebandaki mabe mokolo ya samedi 31 juillet 2021 na quartier Kimbola na commune ya Mongafula o babengaka Kimberley City na avenue de l'école numéro 18 wapi esika mubange na activité esalamaki ya ONG munene na kombo ya Action Sociale Mutuelle de Santé pour tous oyo ekumba makana yemoko président Jérémy Simba oyo avandisa nkunga pe idéologie nyonso esalamaki na 11h ngingo. Mise en place terminée, batu nyonso arrivé à ba invité na ba famille ba lauréat oyo bazalaki honoré mukolo yango. Esenge na bino boye barake ba invité bazalaki na ndenge ya liboso ezalaki ministre provincial ya jeunesse sport et loisirs pe petites et moyennes entreprises kombo ya maître Paulin Ilo Babanga oyo a représentaki personnellement gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobilambaka. Invité à Mibale, ezalaki le conseiller principal ya Mokonzi Mboka garant de la nation, pe coordonnateur adjoint ya CCM, coordination pour le changement de mentalité, Oyo Yemoko, l'homme de Dieu. Le révérend pasteur Jacques Kambala Chilombo a kitaki Mabele ya Kimberley et Inaki avec impact na idéologie. Na présence ya ndenge ba chef de quartier, ba commissaire ya associat ya Kimbola, na ba chef coutumier, ba ndenge batondaki pona koya honorer ba lauréat oyo bazwaki ba brevet pe na ba attestation na ba différentes structures na bango. Hymne national et bandaki avec impact on a idéologie et puis mot de circonstance et pe samaki na yemoko le président ya mutuelle de santé pour tous Dr Jérémy Simba oyo avandi sankunga pe idéologie. Na sima yango chef à quartier ya Kimbola zwaki maloba après ye otomona ki présentation ya ba œuvre ya bandeko ya coupe couture oyo ba prestaki avec impact na idéologie. Na sima yango bandeko ya esthétique pe basala ki mubange na démonstration ndenge toujours basala musala avec impact na idéologie. Nyonso lekaki kitoko pe moko ba lauréat azwaki maloba na kombo ya ba lauréat nyonso pe bazalaki honoré na mokolo yango. En cette date du 31 juillet 2021, date marquant la remise de brevets aux finalistes de différentes formations professionnelles organisées par la mutuelle de santé pour tous, notamment l'alphabétisation, l'informatique et bureautique, la coupe et couture, l'esthétique et coiffure, l'auto-école, l'apprentissage du français et de l'anglais. Nous, lauréats et lauréates de la 5e session de formation professionnelle, saisissons cette occasion pour remercier de vive voix tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à notre formation professionnelle. Nos remerciements en toute première lieu sont destinés au Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, qui nous a protégés face à la pandémie Covid-19. Ensuite, à M. Jérémy Timba Miansad, initiateur et coordonnateur de la mutuelle de santé pour tous. Après Wana, Yemoko, le conseiller principal et chef de l'État, garant de la nation, a représenté Mokonzi Mboka, pe Mokonzi ya CCM ou Asimbi, changement de mentalité pour être épanzé dans Mokili Mobimba, Aloba Kiboye. Les autres ont chômeurs rebellés, non pas parce que Misala est Zangaki. Mentalité à Bambou rebellé à Batou. Agumi ministre a besoin de cabinet na yekanga bato village na bango bato ya mboka na ye mwana bato ya 6 classe azanga nga muto osambela ekuna te donc vie na yemo mbaza chômeur parce que ya za na ministre de la famille na bango te et c'est to encourager la méritocratie tout tika bizalelia oyaza mwana mboka na biso mwana za mpaya na moyamba ete yaza mundibu nana muyanzi to vande sika morote batonga mboka ndenge wana te mundela kosaki bakoko na biso pendant longtemps na makanisi wana génération ya biso to boyi makambo so muto ya koluka musala to koyamba ena na ye na formation na ye na ndenga zali sanke na luka na yeba yo obotama wapi bakoko no bazalaka banani te yamba mutu na ndenga zaleli. La Bible bazoloba, il n'y a plus de juifs, ni de grecs, ni de ceci. Nous sommes tous un en Jésus. Bon, si vous makila yamboka, ni kamu ya lien ya mabele, ezoganga bolega kutu tribalisme. Tribalisme et ou même absolu nulle part. Par contre, ils ont affaiblir biso. Biso bana ya Kimbola to boyi makambo. Bana mbudi to boyi makambo.
biso bana ya Kinshasa toboyi makambo oyo bana Congo toboyi makambo oyo toza biso so ba Kinois toza biso so ba Congolais mutu ya atala ngai muluba mukongo azate ezali ngamu ya mboka tika nzambe apambola bino ba babandi aventure ya sika après classe bongo musika dali bala simango susu na mona pe moi chemise etongami na boyi kosomba pe na lati na nsima na yango bainvité na ndenge mpe bazwaki maloba mpona koencourager initiative ya action sociale mutuelle de santé pour tous mpe basepelaki na événement na nsima na yango ministre provincial ya jeunesse aremetaki babrevet na balauréate à titre symbolique mpe lisusu conseiller mokonzi ya mboka ye mpe apesaki babrevet après bato na ndenge balekaki mpona kohonore balauréat bango mpe bapesaki babrevet mpe esalaki esengo na bana quartier na bato nyonso oyo bazalaki wana na suka événement nyonso bakonzi bazalaki wana bato na ndenge baoyo basepelaki mpona impact ya événement oyo esalamaki na Kimbola balobaki na micro bapandi sango na kosenga kaka boye na kumisi mingi ba organisateur oyo ba organiser pour na formation oyo leki ya ba ndeko na biso oyo ba osala mwa misala maboko oyo balakisi bato misala ya kokumba mituka misala ya kobongisa bilongi na kati esthétique na misala ya coupe couture en tout cas to sepe nango mingi ndenge toyaki kopesa ba brevet topesi bango topesa mongo baza na courage musala ya mabe ezala te musala nyonso eza na litomba na yango donc ba continuer na musala wana ekobotela bango mbuma malamu puisque toza na kati ya mboka na biso toza na posa ba chauffeur toza na posa bando tongela biso bilamba toza na posa ba osala biso ba misala nyonso maboko esala na kati ya biro te à partir de cela biso en tant que ministère concerné ya petite et moyenne entreprise toyeba ndenge tokoki kosala mpona koformalize bango kopesa bango ba moyen oyo ekoki po permettre bango batombola musala na bango comme il faut. Sengeli to tinda bana na biso bayekola métier moko bayeba kosala eloko moko kotina mutu na métier nkoloba te kaza mayele te naoki mwana mwasi moko atangi discours français kitoko makasi epesi nga makanisi ebele na entre-temps tolingi koloba toyaki mpona koencourage bato bazala na bomoko bazala na esprit ya entrepreneuriat koyeba kocréer baactivité pour bakene musika. Oui, il fallait absolument tout le mentalité ya congolais soit changer té économie en mboka pe ko kene liboso te. To bon tribalisme, to yeko la ko vendre ensemble, to encourager ba métier et kene liboso. Puis l'état yemoko alukape moyen ya ko encourager batu ba yeko kokoma ba autonome financièrement. En tout cas nazali na esengo makasi pona komona bakonzi koya na ndako na biso parce que esengo ezali ya koyamba lelo toyambi bato minene toyambi président de la république bao nyonso baye na kombo na ye vraiment tosepeli nazali na esengo makasi po ba initiative ya boye na ba quartier mususu ezate nazali kosenga bato esengeli to soutenir Papa Ntimba po na ba initiative na ye po soki motazo ko boule makambo ya boya kolongola ba jeune fille na ba délinquance ba jeune garçon na makambo ya pamba vraiment ce n'est pas facile azali moto moko to tiaka pene ye na losambo makasi po nzambe a multiplier ba vision ya kitoko esengeli biso no toza la former parce que akotika la kaka na koteka ndembi te akoko banana ndembi ezali eloko moko muke mais accroître lobby abana koteka ba épices nyonso na kati ya organisation moko muke lokola ndenge ministre alobi akeno esengeli tozwa formation na don oyo tozali nango na commerce tozali yango tozwa entrepreneuriat ezali façon ya ko gérer façon ya ko multiplier ba recettes enfin que na suka kaka na ndembi te mais na kola lobby na teka ba épices nyonso enfin na yeba kozwa bato pe en charge oyo bakosala na société na kati ya entreprise wana enfin que bato wana tango bakoyeba kosala na entreprise wana bakope koyeba diminuer pe chômage et koki pe koyeba ko booster ba besoin vital et belé. Pour moi, je dirais que je bel et bien bénéficier à cette formation parce qu'un jour, je serai capable, partout où je serai embauchée, je pourrai défendre ce que j'ai appris dans cette centre. Donc vraiment, je remercie plus mes professeurs ainsi que le promoteur de ces centres. Tala
Toza ko féliciter ministre provincial de la jeunesse, sport et loisirs, petites moyennes entreprises. Et c'est Nabino Webarake, Azali Mwana Lukunga, né grandi na Lukunga, pe élu du peuple na commune Yangaliema. Yangwana mokonzi ville à Kinshasa a pesa qui est charge ya kozala ministre de la jeunesse, sport et loisirs ya ville province à Kinshasa pena petites moyennes entreprises azaro sala musane kitoko. D'ailleurs kutu azali pe reconduit na gouvernement oyasika Gentini Ngobila Mbaka gouverneur ville à Kinshasa a outi ko remanier na yango pe tuza ko pesa longonia na conseiller principal ya mokonzi mboka oyo atalaka makamba changement de mentalité azali conseiller à terrain akitaka partout pour la communication à proximité pour na kombo ya mokonzi mboka etombo mapero la misala ya mokonzi mboka garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et félicitations na président ya mutuelle ya santé pour tous Jérémy Simba na impact oyo azui grâce à dynamisme pe ya coaching ya fondation Pegin sasa oyo ya accompagner ki makambo oyo eleka kitoko nyonso eleka ki na kimia nyonso toujours na ko respecter ba mesures barrières cachiné toujours na pointe pona tozali na temps ya COVID-19 oyo zali ko boma batu kasi batu tu ba se protéger ki pona kolanda mitindo tata mokonzi mboka boyene ezalaka Kimberley City ekotika la simate po ekokotisa bakonzi na ndenge na ndenge oyo ezali kaka bandeli boko mona bakonzi na ndenge na ndenge bakoyena na Kimberley City na dynamisme pe na management ya Pegin sasa oyo azali président ya fondation Pegin sasa oyo azali ko accompagner ba jeune ba papa pe ba mama ba oyo bazali na souci ya kotombola quartier Kimbola oyo tobenga Kimberley City ekene liboso. En tout cas match ezaki toko pona Kimberley City po bazali ko accompagner chef de l'état pe bazali ko accompagner pe gouverneur de ville province à Kinshasa. Et Yokani. Et c'est tout encourager la méritocratie. Tout tika bizalelia. Oyaza mwana mboka na biso. Wana za mpaya na muyamba ete. Yaza mundibu na muyanzi to vande sika morote batonga mboka ndenge wana te. Mundela kosaki bakoko na biso pendant longtemps na makanisi wana. Génération ya biso to boyi makambo.